Debout Congolais, unis par les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis au son, les opinions, Daimana, Chido Twendele, Nakita Tokotongambo, Kakoleka Kitoko, Kabu Congo, Yapakulu Congo. Mbote mokili mobimbe sengo ba ki bozale belé au parleur liboso na bino bandaku benga papa benga mama matundo mingi na bambuta balandaka biso ebele ba papa Enzo depuis Belgique batala ka mosala auto sala ka mbote mingi na ba mama Yvonne ngero bazotela biso depuis Belgique France tomoni mama Congo MC to pesio bambote belé bazotela biso depuis Bela merci mingi na mama na nuso ki merci na Nelly Mokela merci na kokoro ko lufungula le Saint-Esprit est toujours parmi biso merci na papa Konde obande batala biso bazali ko sepela na mosala oyo mbote mingi na ba famille nyonso bankole ba kimbangiste ba chrétien ba musulman ba rose chrétien ba franc-maçon batala ka émission oyo bande ko ngai na ali ko benga ngo deuxième chapitre oyo ya au parleur bisika to memi bino lelo na ba découverte to komi likambo moke na descente likambo moke na descente to uti ko luka papa na biso secrétaire ya papa Alphonse Kiamba ba ebisi biso réincarnation ya papa Kimbangu que papa Kimbangu tant akufa ki na 1951 ayaki sukobima na 1956 oyaki ko vivre juste plus de 10 ans na kati na biso melisolo wana e bombama to uti ko lakisa bino ba non batali émission na te bande ko kota na haut parleur na YouTube betaka ka secrétaire ya papa Kimbangu rokuta élément na to sala ki auto monique bande ko ba confession religieuse ebele ba chaîne communautaire mingi ba relayer émission na biso wana ba panzaki yango alors voilà oui bi que haut parleur to zali source ya marambo nyonso bande ko to zongi lisusu mwana moko ase kwa ki likolo ya ti bande ko ngai papa Kimbangu Yesu Kristo so ibabimela ki papa ndeko to solo la suba marambo awandeko oyo akutaki na Satan zali ko beta na mikolo to zongi su abandeko zali ko continuer likambo ya papa Madeka oyo un grand gunza que oyo a format ki ba papa ne mon enseigne a format ki ba papa kusu mais awa akufa ki na ba condition mo ya malamu te bandeko to solo awa ande bozo ko mona ngaboy to utaki ko visiter les sous avenir réincarnation ya papa Kimbangu ando fonda awa na kitambo marambo zali minene bandeko bozala calme na ngonga oyo bomela maya pio bomela no maya pio mais là opemi bien papa Kiaku mbote na yo mbote papa Mukinzi est-ce que vous allez bien nazali bien na nguya ya tata Nzambe nza malamu obi ke lelo eza match kwata nyata muninga ko senga pardon te est-ce que est bien mais malamu ke lelo eza match kwata parce que zali 3e jour chiffre 3 c'est chiffre bon monene donc naza prêt bato belé bazar ozela yo misusu bazana ba kanda misusu bazana ba sengo donc là ba yebi que ti ba yebi que haut parleur bo babinde ko mukendi ko yoka mawate ka ndenge za la rara ke gatuzo bon voilà to bandi nanu olobi ko za malamu papa pas za malamu mais ça fait mal dans ça qui cagnotte dans ça qui appelle bandeko n'habite pourquoi na mambo oyo so izaki mambo susu zanga tina bato balingi ko soutenir mais pour ni mambo important boy toza ko bimisa bino mambo oyo bolinga nzambe na bino papa Kimbangu prophète pour certains bandeko tozo bimisa mambo mais les gens ne réagissent donc ça fait très mal papa secrétaire na biso na habite moi bato baza ko benga nga na za ko tinda comment papa est-ce que moi ba réaction ezali ma réaction ezali moi ba réaction ezali voilà. Alors, baba msusu batikali to emboîter les pas vraiment to sungana to laksa bolingo ba vrai haut parleur tout ça na posa vraiment que to e babino tant mo sala to ça ko sala boé to santara ke boza pe wana bozali ko bouger voilà na habité na banda wapi ba question ezali ebele to bani d'abord na première question oyo ngana to utaki to kendaki susu ti esika papa réincarnation papa Kimbangu ebele nakuta na Satan mingi po ete atakanga mingi à cause po ete Satan na ayebi makambo o papa Simon Kimbangu apesaka ngai Satan na yebi malamu yongo Satan na atakanga mingi ayaka penda boye na yebi denga yela kada ba faso yela tu na yebi yango est-ce que kuta na pena papa Kimbangu papa Simon Kimbangu to kuta na doki plusieurs fois donc semaine et si la raté papa Simon Kimbangu ayaka pa na nga to vandi de to vandi nga na yo boye to bandi kosola papa Simon Kimbangu atinda nga joie bible
dans une Bible, à nous c'est un place intel, un place intel, un place intel. Récemment, je suis allé à une émission, je suis allé à Abimela qui soit lobby likambo pona biso. Est-ce que c'est à solo ou comment? C'est à solo, tant on a cinq émissions après na bino na zongaki, na continuer na na sara ngai. Papa ayaki, c'était mercredi. Papa Kimbang. Papa Simon Kimbang. Ayaki abimi mercredi, tant on a cinq émissions à Libocho. Na deuxième émission que ça na yo, ezaki mercredi, olingo ya kuna mémoire contre te pesa maka. Alors mercredi wana na ba 4h du matin. Papa ayaki ala musingai bima libanda. Abimi libanda tokutana na Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Nde tato kutani apesinga mbote apesi mbote papa. Nde Papa Simon Kimbangu azui loboko na ya mobali. Attendion boliboso na ngai tanga tse boboso boye na moni yo ngai Papa Simon Kimbangu la singa yo tant yo bimi Papa Simon Kimbangu tuninga oyebiye ngai papa na yebiye abisinga tele malamu ta tele malamu na moni yo na mutuno awa na mutuno awa wa pigeon moko ya pembe pigeon ya pembe avando na mutu Papa Simon Kimbangu bisinga ye azali mutu oyoyo na nzela na yende baponami ya nzambe bakosanganela après tanga cheboye o disparaître Papa Eric omoni mambo yo moni mutu oyo na simba mutu po mana mambo yo zo yelobelanga oyo ozo kilanga siko ba problème na bima libandi kala likolo makambo moni libandi nzezo poussa na likamambo yo zo ba soso ke charge Papa Kimbangu apesinga so ya munene boye lisusu Papa Simon Kimbangu nazo ba lukutate nazana misu ya batu nyonso face à monde entier bazolandanga ba tchana kitala boye ngana bimi Papa Simon Kimbangu atelo boko boye yo bimi biso balinga na mona tulingo moni oyebiye na yebiye nde na moni pigeon ekola mutu na yo papa ebisinga na nzela na yo nde baponami ya nzambe bako sanganela. Papa Kimbangu tala ndenge na banda makambo nazalaka libandi te lelo nakomi na libandi ba charge boye Yesu okuta na rapé na ye oyebiye Kolo Yesu tokuta na ye Kolo Yesu bandi kokuta ne depuis na 2006 ti lelo oyo nakuteni mingi na ba Congo pe nakuteni ne lisusu boye fara mais bande ko bele bandi mazo ndimango te omoni me bande ko msubaleka ki ababi a existate yo boni boni okuta na muta bongo baso ba place wana zo beta bien te Papa Eric papa mutu okoko balukuta pona mwasi na yo okokosa makambo na mwana na yo to camarade mais okokosa makambo te na kombo ya nzambe oyo ko la malédiction na vie na nzoto pe esprit donc on vanda pour na moni Yesu te olia na oni na ko yo sala maboke tina mona ki mutu moka leke soki mwana bakoko albina balobi ete wale za maboke bon wana seloye mais misu na ngai matoi na ngai munoko na ngai na conscience na ngai eza présent eza ko mona makambo na mona peut-être mais ya lobi ki eza maboke tout ça tam sobi yende bango bazaba na nzambe te ndenge nini wana bango basambelaka bakoko biso to sambelaka nza différent muto asambela bakoko muto asambela nzambe différent ya différent mais nzambe pe koko na biso ti Papa Simon Kimbangu boyebisa biso prière au Papa Simon asala benga bakoko Papa Simon Kimbangu siko sala prière te ke azo benga bakoko bakufa atiko sala ngoti Papa Simon Kimbangu atiko bigisa mutu te ke na nzete to na likasa te abikisa batu par prière mai na mabele asimba eloko mususu te C'était mais maman na babi que maman so entre na kati ya famille na ye moto azaka ko lakisa ye maman amema ye ayebaka makambo ba c'était no ba mandona eza bongo te ngai na mona nkolo Yesu na mona nkolo Yesu to kuteng na nkolo Yesu ana Kishasa na lutendele esika bakanga Papa Simon babwa Papa Simon kimana tourbillon wana to kuteng na ye wana avant to kuta na ye wana le 1er décembre 2016 Papa Simon Kimbangu bimelinga abisinga kota mabondeli ya 6 jours na lutende le sika babwaka na tono sala 6 jours kuna
kende kaka lelo nazwa ki saki na tibla mwana ngai na ke na lutendele esika bakangaka papa Simon Kimbangu ne bale kuna to na ke na ke kuta pe groupe ya batu ya bandeko Simon Kimbangisi ya korali ya koreki bakota pe mabondeli kuna lokola ngape na zaki na kata Kimbangisi na beki banzembo ya koreki na banzembo ya jeteki to na koti na bango tuimba no banzembo après mona kimaki bango na ke ngamoko na kati ya mai ne bali kuna sika bakanga papa Simon ne bali kuna papa bina ngai olola la kaka awawa na la premier jour nazo prier deuxième jour le 2 décembre troisième jour le 3 décembre le 3 décembre wana Bakimbangisi bande osuba yilinga yo dengo zola ali bande yo sa bien ti fo ya to la sika mo na mboka kuna awana kata maibo akaya problème osa bien temps ngaza ka abalinga kiti to kinaki tina mboka esika batu bavanda to liaki nde sikoyo débat ebandaki ngai na Bakimbangisi to ni ko matamba débat wana na débat to noko sala wana mbala mota to so sa débat papa Simon Kimbangu abimeli ngai aibi singa boy ko sala ka débat na ngai tina batu o baza mayele te oui. papa qui aibi singa bongo mais batu baso ko porter combo na Bakimbangisi bango wana Bakim to sala débat na bango oui to batu baso porter combo na ye oui yes ko abimeli yo avaiza bongo groupe ya chorale ya koreki bavandi moko avec côté ya anote non moi papa sina suma bondeli papa zaboye atambulaka le temps azana nkamba tango roya awawa ekuta biso boye toza biso ko vanda yo sa bien te do fo bola mukana ado bambulu anote ya yango wana ndenga place na kata coupe wana mbala mo papa Simon Kimbangu abimi abengi ngai ngana longwe na ko na kesika papa Simon mabengi ba mona été ngana so mona ye donc bakei ezaki le 3 décembre 2016 donc on a question sur papa Simon Mazalaki abisi ngai ko salaka débattre na batu oyo bazana mayele te abisi ngai boye bino nyonso oyo botangaka kombo na ngai boza classe moko me boza mayele moko te to batu nyonso batanga kombo papa Kimbangu bangunza batu mpeva longo Bakimbangisi nyonso tout le monde abi batu nyonso batanga kombo na ngai boza classe moko mais boza mayele moko te kende ko konti ko sa musana tinda kiyo ngai na tiki bango na kesi koyo na mai wana sikonda comme na 16h na temi kola libanga na ota na kati ba na tourbillon mbala moko na moni papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu babimi na kati ya mai babimi boué donc parce que onyos likolo boye za likola mai c'est bo ça na sa mai na somo na nkolo Yesu na papa Simon nkolo Yesu ya nkolo tsiko na mona kawana sko o mona wapi na filme te o mona filme te o ya filme ona uyana yete o batu bachaka na bandako yepete ya sandi aza mundele baba couleur mo bwana ndobaki ya lokola ba bendio bateka ba couleur mo ya marque wana suki nese belé kitabu ebele ti awawa suki nese belé aza pena ba munene te moi tout moya mikie boy aza bo mais te ina za mulai nde tonga bi bongo papa Simon Kimbangu azolo bate nde nkolo esa ebisi ngai boye na tindio na mukili kende ko ebisa batu ya mukili bazali batu ya lokuta soki lelo na ye ko bota mandenge na bota maka liboso muta kondimanga akozala te loba ete ebisa batu ya mukili bazali batu ya lokuta de ce papa Kimbangu abotami lelo mwana kolo Yesu papa Simon Kimbangu bate babi kolo Yesu papa Simon Kimbangu zoloba kolo Yesu abi na ngai na tindio kende ko ebisa batu ya mukili bazali batu ya lokuta soki lelo one ko bota mandenge na bota maka liboso bakondima ngai te bakondima ngati kende bisa mukili baza batu ya lokuta mais tanga bibongo ezana makambu susu oyo alobaka na nga mais makambu wana concerné awate nde tango ya sisi koloba nde papa Simon Kimbangu pe alobaka na nga makambu alors mango papa Simon alobaki na nga pe wana
moi pe bon awawa Exact. parce que Okay. mamango ya minene solo bien awawa donc mboke ningani sina bimission awa en tout cas na ebité sino ça ta so abeti un mois na Kishasa na kufite babominga te c'est que nzenta batelinga. Donc tout le bas que tant que écoute na rana bango de ba fongola ko ba vérité donc c'est dit mambo ça ndenge mokili ne bat ba ndenge bat ba zone dimela mambo ça lukuta eza ya bon eza bongote Eza bongote. eza bongote ndenge mokili jo kendele de bato zone dimela nzambe eza bongote ngatu ba na kutena bango mamba on ba lobaka c'est le contraire na o eza na kati ya mokili. Olobiki l'autre fois lobaki bango ba lakisa ki OK eza dali ngomba moko te kilongo moko te ya solo na sena mokili Exact. bango mo ba yebisi bongo moko nakobuka lukuta mais otuna mais nga moi motu otuna yi bango te mais papa tout monde misu ba chelongi na yo misu ba che kombo na yo misusu nini sko nyoso wana ye ezo sala eta moi bien te ya baki ba yebi yete ba yebi na ngoyete si ata ba che ba kombo exact église o na za église monte o ba yebi sanke non église inteli exact bon voilà wana siko na ebite wana côté ya papa kimbango to côté ya papa Yesu côté siko ya papa Yesu il y a l'accès que tata que moi ta catholique nanga ezali to ata église de réveil nanga et côté kolo so bananga albananga donc soto kutela ba to kutela na bangwana ba beti langa ni li solo église moko boye ni papa simo ki ma ba solo église mo teme ba dressara mingi na politique. OK ce que to lo baboye église ba kilongo et consort donc les sentiments ya bato ya sentiment bato papa simo kimbangu papa simo kimbangu ayipisa kinga boye ayeko la sanga de église nyonso na kati mokili mobimba l'église tout est na kati ya monde entier et tandami milongo boye wana papa simo kimbangu ayisinga tala makambo oyo ayibisinga omoni be église oyo kombo nango bakimbangu mais église ya kimbangu ezati abi on est l'église au nyonso ala c'est l'église ba réveil oh ya ba bézilement tout l'église kata monde entier ba sambelaka et tandama mulongo bona mona l'église papa c'est on est l'église oyo kombo nango bakimbangu église ya bakimbangu mais église ya kimbangu ezati après tanga so boboye elimu voilà tozongi nono mo muke papa kimbangu akufi na 51 yo yebisi biso et puis to pas secrétaire yebisi biso que tant ya kufi ba memie ne café là ba chema imo panti ba kundiye mais c'est pendant que ba pesi sango na olbina libota atopé na batunyo so ba yebaki li solo mususu ndenge ba sala biso na lumumba to kanza que nyoso tikala mais après plusieurs années le ba yebiso o lino bon yo yebisi biso que là ne ba sala ki pe ya papa kimbangu obi que ayeko zonga na mosuni oui ce que tous sikoyo séquence ya papa Diangenda akiko zo nzoto ya papa na bango na Lubumbashi bazongi awa na kati ya Kinshasa eza kotambola tous zongo siko na Kinshasa papa Kiamba azalaki wapi tangu papa Simon Kimbangu omoni papa Mukenzi ilongo na senga na bato toza ba fanatique te koza la fanatique ya ngunza te fanatique ya pasteur te ya prophète te mais ça la fanatique ya nzambe pour o comprendre nzambe mais tant ça fanatique ya mutu so vérité ye onyorango olobaki te oyo yo ko ça fanatique ya mutu mo boy ka o mutu lo ba wana yo no landa kaka mais pour na expliquer bien likambu wana bien besu lelo ya papa Simon Kimbangu Kiamba. Problème zanini papa Simon Kimbangu ngai kia ku Congo Eric Moïse ngai papa Simon Kimbangu abimeli ngai nazo buka lukuta te nazo makambo za vrai soki nazo kosi la papa Simon Kimbangu makambo ke ayela kangate na la kamabe na kombo na ye papa qui ils ont signé boy batum na lobi boy balobaka boy te balobaka yo abimela ngai abimela mais soki nazo kokosa makambo yo chaba défi biso signé soki nazo kokosa makambo na kombo ya Kimbangu po Kimbangu aza mutu mukieta mutu munene na nzoto pe na moni place ala nzambe soki nazo kokosa makambo abimela ngate nga na la kamabe génération en génération physique na esprit
mais ceux qui ont besoin vrai na béni naza première connaissance na la bénédiction ya Papa Simon Kimbangu. Alors Papa Simon Kimbangu abimelinga tant Papa Simon abimelinga a commis W nanga malamu Papa Simon Kimbangu abimelinga to vana azui asenginga nzete na pesi nzete Papa Simon Kimbangu na mabele a komelinga W tant a komelinga W a tuningai combien de vezes awa ngabi papa eza ba 20 balé parce que W de dembiso to yebina bomota so eza ba 20 balé abi nanga te eza ba 20 misatu abi eza ba 20 misatu abi nanga moni ve ya liboso ve ya mi balé yango eza na katikati eza renversé ve ya misatu yango papa alors peut se explication abi omni ve ya liboso et la kisi victoire ve oya katikati oye gumbami oyoyo et la kisi vérité ve oya suka et la kisi vie abingai kimbangu na pesa kibino victoire bourgeois qui victoire alors tant bourgeois victoire il faut victoire mais bino na bonne vie mais bourgeois na bonne vie parce que vérité ça caché mon vérité ya ve a kachiwana abi vérité ça li renverser le ko la vérité ça caché moi bourgeois vie exacté avant bourgeois vie il faut bourgeois vie o eza caché bon la musango bon sa vérité libocho na bino nga c'est papa mutu abi vérité azate comme tu dis vérité ndoko bimisa vérité abi singai eza bongo mais na sala kana ba pona minangai alors Papa Simon Kimbangu ayeko kufa tant Papa Simon Kimbangu akufi bakunda ki bakunda tata Simon Kimbangu teke batimo cimetière bakundi te lukuta bakunda Papa Simon Kimbangu na mai zo chola bakangi mai ba devi yango batimo libulu bakundi Papa Simon Kimbangu bazongisi mai Papa Simon Kimbangu bakunda ebongo batie 3 commandos belges na 3 commandos noirs 6 bazai ko kengele sika wana bakunda Papa Simon Kimbangu. Après 3 jours Papa Simon Kimbangu asekui. Papa Simon Kimbangu abimi. Donc Papa Simon abimi pou Papa Simon mati likolo. Papa Simon ali puta. Wala ta liputa. Ba moni batemi likolo. Bato bango sisi bakiteli molimo. Bazwa mpefe bazo ba ete ya solo Kimbangu asekwa zali nzambe. Ya solo Kimbangu asekwa zali nzambe. Nde ba kondi ya ba belge ba kimi mbangu baye bazwa bato bango 6. Wana Papa Simon mo akei. Amata boya keya disparaître amata akei. Nde bato o bango 6 bakenda na bango na pe benga Autriche. Bakenda bomba bango kuna pona serre sanini ebimate. Nde ba mindele bakeko fonder cimetière. Bakundi mutu mususu na kombo ya Kimbangu. Nde nzoto wana yonga bango bande ko joie. Alors Papa Simon Kimbangu tango aseku bongo akenda ti kuna na likolo na mboka uneza likolo ville du soleil babenga ngo mbanza mwini mboka wana eza munene koleka mukili oyo avant mukili to vande ko kana mboka wana fe mukili oyo kota kuna 9 fois po eko kana ville wana ndesika tatasimo akende ko vanda to eko koma sikoyo le 14 mai 1956 Papa Simon Kimbangu azongi parce que atikala ki na 12 ans atikala na 12 ans ya musala esila kité nde azonga ki po asala musala ya 12 ans na yati atikaki nde ayeko zonga na 1956 Papa azongi ayilaka na masuwa oya kisangani tango azongi a changer elongi na ye bongo nde mususu lokola kizengi blame pasuka moi valise na yazaki nango nde adimaka na masuwa bazwaki Papa Simon Kimbangu et pas ba mindele et pas monsieur le pétillon bazaki gouverneur ya ville ya Kinshasa ya Erwana bazwiye babengi gouverneur ya ville ya Bakongo ba mindele ba Kimbangu ti
tina nkamba epai ya papa Diangenda nazokosa te. Papa Diangenda ebi makambo oyo. Papa Diangenda mona papa Kiamba boyi na miso. Fara bakei kuna bavandi babi biso makambo na biso esukeli awa to kwa lisusu te. Papa Simon Kimbangu yeyo alamuki na bakufi ba chef kutie bavandaka bambuta bavanda papa Diangenda baboyi babete papa Diangenda bete non Kimbangu oyo yete nde papa Kiamba Alphonse atunaka papa Diangenda abina yeboye tangu Yesu akufaki na Jerusalem tangu asekwaki eske azongaki na Jerusalem mutuna oyo papa Kiamba atunaki na papa Diangenda tangu Yesu akufaki na Jerusalem tangu aseku eske azongaki na Jerusalem azongaki te ndele papa Diangenda biki bon totuna nani botuna nani ngona papa Kiamba zo seka baye kotika papa Kiamba na nzela na mbanza ngungu batikie na nzela nde na nzela batika kia noko fana na nzela wana nde mama moko mama Mazangata mutazwa kiye zela papa Diangenda na etonga monene église kimbangiste na nyonso oyo bazali nango ne basunga ka batu na mokili mobimba bongo sko emo na réincarnation ya papa na ye baki ndeko tika moto na kende ko fana na nzela bazimaka te ndenga zaka na longi mushushu mama na oloba oyo soki otanyango na Esaïe chapitre 52 verset 14 okomona ngokuna Esaïe chapitre combien Esaïe 52 14 bandeko bazo fungola ba Bible oui soki otangi Esaïe chapitre 52 verset 14 okomona makambo ya Simon Kimbangu Kiamba oyo asekwelaki oyo a changé que figure ce qu'on abimeli mwana na ye disons dans le sens que tant sous abimeli mwana na ye mais mwana atiki papa obi ba mindele ba ba kinotiki ba tout monde ce que ba mindele na nzela ba mindele tombo ba boyi ko joyer nde ba mindele ko tika papa Kiamba na nzela na mbanza na entrée ya loa wana ce que yalinga kinini papa Diangenda ajoyer afanda ba ki patika papa Diangenda lokwa kumula boyi nde bazong sakaeti baye kotika ye na balabala na entra loa wana nde papa Kiamba ndiko vanda wana na dibanda papa Kiamba Alphonse adi Simon Kimbangu nde mama moko mama Mazangata mutazwa kaye tango sikoyo papa Kiamba akei epa ya mama Mazangata lomba mikate famille wana ezali mwana oyo amema papa Kiamba ya simba papa Kiamba liboko amemeti na ndako mwana wana za bomo na kufite azana vunda azali alors donc baseli bongo nde papa Kiamba pa mama Zangata ayembi nzembo ayembela mama Zangata nzembo tondele mama Zangata watambula ntaudieto munanitu ya buzengi kalwa kila watambula ntaudieto o tata nzambi sakumuna mama Zangata watambula ntaudieto ndede solo banini donc esengo na mama Zangata oyo alokoti mobikisi na biso esengo na mama Zangata oyo alokoti mobikisi na biso tata nzambi sakumuna mama Zangata watambula tata nzambe pambola mama Zangata oyo alokoti mobikisi na biso. Mais oui, que papa Diangenda il était fort spirituellement. Vieux le vieux on a mis son molimo ko quand peut-être au monde a teke ko dicter que papa Kiamba oyo ka reza vieux asali a tourner biso jeu. Pouvoir les ala quitter. Ngwe les ala quitter. Parce que toi on a trois pouvoirs. Toi on a pouvoir spirituel ya tata Nzambe, toi on a pouvoir satanique, toi on a pouvoir des ancêtres. Trois pouvoirs. Donc tant que tu as un pouvoir, on va s'allier quand faut que nguya on est alimani. Pour toi on a trois pouvoirs. Pouvoir spirituel ya tata Nzambe, pouvoir diabolique et pouvoir des ancêtres. So tant que tu as un pouvoir, tu as pouvoir c'est ce qu'on alimani, pouvoir spirituel, pouvoir diabolique ou pouvoir
des ancêtres. En majorité ya batu o baza au basala nzambe na bangunza tozo ba vérité parce que ngai papa Simon Kimbangu Kiamba abimelinga abisinga nga le kanate peut-être c'est première fois oui abisinga yi joie eloko ça likolo ya mesa ça likolo ya mesa ba pona minanga balia joie eloko ça na sa mesa tiango likolo ya mesa ba pona mbasa nini balia ba pona minanga balia yango na ensemble devoir oyo papa apesinga yi bato baza pour sa vérité bayoka ya bayoka ngai nde papa Kiamba majorité bangunzo baza lelo no bazaki kalawana bango nyonso te bazaki na pouvoir spirituel ya nzambe te mais en majorité ya bato baza na pouvoir satanique na pouvoir des ancêtres. Voilà, bande kopé bakimbangiste babenga inga ba bisinga boy babi papa Mukendi papa Kimbangu a telemelaki bande ko mingi bande ko zo ba PV na batangwana que parce que mingi na kati na bango bande ko zo ba PV ya malamu te ya ngone ze isika o esala ke bakimbangiste mingi balinga ka marambu ya ko zo molimo wana te balinga te et puis mingi bande ko balobela ka marambu ya papa qui avait consort bango baloba wana za batu ya bamona bango za milimo moko ya mbindo ya biente papa Simon Kimbangu yemo na anosambo nyosa sasa na molimo lo kitila molimo ando ki papa Kimbangu ando kozaka mana PV ko papa ki ando tutuka papa Kimbangu tutuka na PV ba papa ntwali nyona nyoso bazo tutuka bazo tutuka na PV oui mais c'est là yo fonda aux auteurs fonda na papa Kiangani na vana ye kufanda penesco yebi kufanda pena boye kufanda ngai na vanda na kati ya ndaku ya papa Simon Kimbangu Kiangani na kati ya ndaku na ye nazo kombola ba otinda ngai papa Simon Kimbangu Kiangani aibinga bien mama Sidoni aibinga bien papa Adam wazali ingénieur ya Nkamba na mwasti ma bébé baibinga bien. C'est dire que proche pena ya papa ngai na vraki proche ya papa Simon Kimbangu Kiangani so passe moi amoninga te de dongo ya ibinga ayebinga na kata papa Simon Kimbangu Kiangani suki ngai oui dans la papa qui Simon Kimbangu Kiangani peut-être qu'il a eu mutu pena ko kata yesu c'est vous aki mutu confiance ngai na kata papa Simon Kimbangu Kiangani suki na Nkamba papa zo tikelo mutu avant nous na kate suki na Nkamba ngai nazo kosate no bali kama solo donc bato bazo raconter bi raconter pona yo siki bazo comprendre te o bazo kota suki ta muta yeboye ba mususu baza kimbangiste mais na sala fasi bona papa Simon Kiangani te na zo ta 30 minutes te ko ba fandi ba sura boye papa so ezate ngai papa Mbenza lia linyo kwa buki nga apesi ngai papa Mbenza alati buti nga buti to sabila ka buki linyo ka apesi rolia. Voilà. Tu continues d'abord non nesika wana. Maman lobi mama Zangata alors tant sikoyo papa abino emlenze mbwana e papa Kiamba wafuluki di mumafwa bantu banzaya yikabaze yikwa uko ntino kabanze yiko papa Kiamba lamkina bakufika se batamukili oyo baibi na bango yeti munanitu ya buzengi kalwa kila watambula ntaudieto na yena nzoto ya buzengi kasi mazangata lokoti ngai nde tango papa Kiamba niko vande pa mazangata niko saba miracle na mbanza ngungu mais papa Kiamba azako mela polar skol yo bazobele le skol à l'époque babenge kongo polar papa Kiamba no melongo makasi sikoyo soki ameli masanga wana alangwe allez battre beaucoup de oh Tanzanie c'est dans on va ça va ventrier comment ça va dans masanga mais so c'est que ça batu bona boy ok c'est qui a na masanga ti ne tata moko aibisi papa Kiamba papa ozo sala musala kitoko mais dozo na masanga boy saka gênant papa Kiamba bi question ba polar a question ba polar papa Kiamba tient na verre après papa ngana masanga te mais là amela masanga boye masanga na gu ya fanta abi moni ngamba sana na milaka polarité mais yozo ma paki amela polar mais nzo kezaki fanta
donc ye ando ko tromper kaka mokili ko bomba mokili bongo ko ko ye ba pe dans la sekona papa qui a dit zengi ba pantolo boya ko tobo comme on a dit boye azo sala ba gère jo li papa qui a mo li papa a tse azo sakana mutuka yiji papa qui a mo blo comprendre ben que muto boye ezati OK kimbangu ye wana ndesko ba mindele bazo kange na mbanzangu bazo ko tseke bolo ko le mama zanga ba mindele sko bando ba ndenge nini bano ye ba na magie to ndenge na machine na bango ne be ki mbangu yeyo mais batu nyonso oya awa famille tout le monde ba quitter ce côté so ba kangi boye mona batu mazangata ba kangi kizengi na yo ngona ba kongne ba malédiction mutu munda sana ngo ba congolais la biso na Congo central ba ko yakula baso saye ba kangi kizengi na yo nde mama mazangata ko tsali puta ake kuna ko bundana ba mindele afuti mbongo nde mutu sengeki mingi ndabi Mbutakiamba kende kufanda kuna na mboka kuna na vunda alo na vunda wana esika papa Simon Kimbangu azongi saka moise 18h ezongi na 12h mboka ngo yango wana pe tata Simon Kimbangu aliputa alakisa bato ete soki na kufi bokundanga awo esika wana sa papa Kiamba kundamela alors makambu oyo na loba ya cimetière papa Kiamba ezana Matthieu chapitre 24 verset 27 et 28 donc bangomo babima bazo pesona ba verset ba pesana ba verset Matthieu chapitre 24 verset 27 et 28 tanga komona kono ça peut sa référence et sika kozala a ses références tanga komona donc basali bongo papa Kiamba ayesiko na mboka ya vunda abandi ko vanda wana kovanda zo sa miracle belle oya sala abinisa ba mai soke na vundo komona ke mayo papa Kiamba bon parti wana na ngino to tchanga on pause parce que bande ko ba comprendre on a mikolo za roya le pourquoi na to tchana parti on nous pause hein to tchana parti on a pause pour bande ko bo vivre maramon susu na yebi déjà na inspiration ba ko ba pesinga sikolo to tchana parti on a pause to zonga nan papa Kiamba na Kinshasa na Kitambo lopango ndoko safanda na nya pesa ye kaka pamba disipa azaki na bangwana ba disipa azaki na bonba pesa lopango na Vivi soki na Kitambo kota salon Frank avenue Vivi numéro 30 parmi ba disipa nemba basaki wana comme na bosani en fait la famille ba benga kingai ba famille wana nyeso ba mapango na tout bamambo oyo nazwi ba témoignage belé kasi te matube makambo bazai papa nanga balobi bazoka momu au parleur bobimisi makambo oyo biso to bombango batu bazali ko banga bato yi makambo oyo bazali mais bato ba biso bisi vertifa bomayo yongo to basani ni bato ba ina komba Kimbangu le secrétaire ne batala ba basambela ka Kimbangu bodo bango ba bi vérité na mutema baza ko yoka pasi ba bi vérité ba fana bango ba yebi na bango mais so bi bo basani ba bomayo alors yongo na biboye na pesi makasi na batu nyonso oyo babi histoire papa Simon Kimbangu Kiamba oya solo ba bien ba banga te parce que ngamo nazali ba ngasi bango ba bima ba loba o basa nango ba banga te ngamo nazali dans le moment ekoki tango ekoki me bande ko baso bisara ba bindi papa mokeni neti papa kia ko ende ko détourner batu ba baso Kimbangu ya solo ke lukuta bande ko bele basa ko lobaki papa mokeni ko yoka ete ya solo ngende ya mande na Kimbangu mususu lukuta papa lukuta ya lukuta ba wana bazali ba aventurier babi makamba papa Simon Kimbangu te parce que comment ça fait-il yozo mama papa Simon Kimbangu mais mission ya kokufa comment ça mama papa Simon Kimbangu tangu nzambe apusi pembe na yo leko boso ko saloni na folo misho po mona kayo yo kakaye afolo misho no matoi soki nzamba apusi pembe na sa donc ni balenza masala afolo misho afolo matoi po mona kaye oyo kakaye mais soki misho na yo sa ko fonga mate matoi yo sa ko formater oza na linima ya nzambe te voilà alors tout qui peut être le solo ya disciple na o avec otambola na mokili dans une heure tout que non tout ko tamama kama mamba papa benamao papa benamao papa le la sala azape na famille na ye azape na famille na ye acho kufa kamingi tawa papa benamao yende mutu papa Kiamba bie kaka
papa Kiamba bieka papa Benamao. Papa Benamao a tambula 1 heure de temps dans le monde entier. Papa Kiamba ko tinda ye, yimra imam no tinda ye kuna. Alors, azaki puissant makasi papa Bena. Si koyo papa Benamao ayeko sente mwasi ya libala tezemi. Tant papa Benamao azali wana zo sala ba puissance na ba papa dengenda pe bazali. Bazali ko? Bazali papa denga bazali tout bazali ngoni so bangunza nde bazali. Mais quand maman ça maman ba ozoye ba makambo wana te. Papa Kiamba pe melami na ya fa na ye. Si bazo de dépendance, papa Kiamba azalaki. Parce que yezo formé pe ba discipliner mususu. Azalaki. Nde siko papa Benamao tant c'était moi papa Kiamba vandisier. Abi c'est non, il okode o koina yekobo, c'était moi si abatu et au sali mabe au fanda pendant 3 mois. Aussi mon sang nzambe te pendant 3 mois. Nde papa Benamao na nguya wazaki nango wana amoni kola kupena papa Kiamba. Abinga na kovanda te. Yo zanani. Ngai Kiamba na pesi yo musala me yo pesi nga musala te. Na kolakso ete nga na pesi yo musala bete mbata na mbundu. Papa na nguya sangi na waseni ni esili. Nde esika sikoyo tangu papa Kiamba longoli nguya na ye epai ya papa Benamao. Ake tangu ya wone pa ya papa Madeka. Ake ko bieka papa Madeka na ndenge ya kuju. Tangu alongoli papa Benamao ake ko bieka sikoyo papa Madeka. Vous comprenez? Nde titi avec papa Madeka basali o basala ki wana. Papa Kiamba tindi papa Madeka. Baluka na simanda ko ngole kweza kuna. Papa Madeka baluka na simanda ikuta li peka. Nilikuwa li peka ba komi indépendant 1960. L'indépendance c'est en 1960. 1960. Papa ba komi na likolo ya li peka indépendance 1960. Papa Madeka zo papa Kiamba papa na moni li peka mais likolo bukomba komi indépendance 1960. Landa mon papa Kiamba lobaki. Papa Kiamba bi boko joa Kimpuanza na 1960. Mais indépendance boko joa e kozala ya batu ya biki ba miyibi bakobo mamboka mais na shuka na kozongsa mboka na lignema. Boko joa indépendance mais e kozala ya batu ya biki bakozala ba miyibi bakobo mamboka mais na shuka na kobongsa yango. Papa Kiamba. Alors, batabiki banani, bango basalelo. Nga banga raté. Na so banga parce que na yebi. Donc bana mingi o batangi classe mais bazo ko batu ya biki, batu gouvernement. Batu gouvernement za batabiki, batu diplôme, bango ba mboka, batu mayele, batu ayekoli. Wana sko papa Madeka amemini wana. Alors papa Madeka siko ya melo wana. Ti 3 soro ba imaka wana. Papa Madeka mona bango boye, papa Kiamba tindiye kende na gare centrale. Ndesika papa Madeka kende mona 3 soda. Ayebo esi papa Kiamba namuli basolemi sato bien, basala musana bango. Marmuleka awawa, si papa Madeka mole biloko boye fara. Ti koya nde 12 ans ya papa Kiamba et kokoka sokozwi 1956, 1968 so calquer ça là 12 ans. Alors, to komi sikoyo le 20 août 1968. Papa Kiamba bengi batu na ye baye. Liboso papa Madeka. Apesi ma papa Madeka, apesi ma papa Madeka. Apesi ba référence tout. Ya kibokonji obolobelaka oyo roi d'hiver. Nyonso papa tika papa Madeka. Apesi ba directif tout nga na yebi. Omoni bande ko lelo pe ba obi ba roi d'hiver ba se belé na poto tika mais tam se sa bangote bo tika na sembolika mu malamu po yo fana na papa Madeka va kufa to lo ba ke papa Madeka ta na vandi na papa Madeka to la nembetu moko to la mokane mbetu moko to vandi na papa to so banda 20h 4h bilo musunga na la papa Madeka moni oelaxi bonielaxi boy papa Madeka. Mais je vais wana yozo la papa papa wana sileki ba papa mon ensemi d'ailleurs bande comme ça balbi que yo lo baki que bande ko soutenir yete il y a des vidéos où papa mon ensemi azale ko lo ba que
tozali ko azali ko kiper na ye ata chaque mois papa ko kiper mingi papa madeka ba mona été ngana mona ye papa madeka kufa na mbasu pe mbasu wana ya zwa akwe na porte ya papa nkushu na porte ndeni abeta libaku na porte azoki potane koma mbasu histoire vraie papa madeka azui pasi wana mbasu wana moto va no boye po vala papa madeka boye folinga ye solo ko vanda te papa madeka pasi ya pasi ngala va papa madeka pande ka sekelo ko lia mais pour la nini notre tata qui était papa Eric pour la nini mo galinga qui était to comment papa madeka problème za kinini mais yé moko to yebi ba formule wana la kisango ba te belé pour nini papa madeka problème za kinini nzamba se plaît qui pété na kambo ya salaki elle roi punition to lo tongo ngana ke papa madeka tongo ngana kei ngai kia ku Kongo nazo kosa te ngai oyo na secrétaire papa madeka papa Ntsona secrétaire particulier ya papa madeka papa Ntsona azala bombo na Selembao azali papa Ntsona binga bien na mwana papa madeka papa Oscar ba utaka France ba flaka ya zala Congo awa alors ba ibi mamna zoloba pe ba bima kumna saka na église papa madeka onga na salaka ba yebi yango bien alors na nzembu papa madeka yambila ngo le chaka mukona kati église na ye alors papa madeka nyoko mi papa punition nzamba pesa ki ngana bisiye papa Simon Kimbangu aibisi ngai boye papa pa mwana nsemi na papa Nkushu kokendaka lisusu te nga papa aibisi nga bongo mais papa aibisi nga papa sina ke kuna boye nde bapesa nga moleko kolia nde ko la vie za pasi sona ke na ke ko tangisa bango nde baso pesa nga moi eloko je sona ke no vivre ndenge nini ate ko kende te c'est que yeto lo baki papa madeka yebaki ba secret ayebaki ba secret belé do bakaba to bazara nango awa photo partout papa madeka yebaki nyonso wana donc yenda ko beta formule na secret ya kola musamuta kufi papa madeka ayebaki yango papa kiamba ya solo papa kiamba la kisa papa madeka secret ya kola musamuto ya kufi zela non zela zo kini malem to kini malem papa oui papa zela non papa madeka na eta na union so ya pasi bongo do ye yebaki ba formule makasa so pesa ngo bato baso koma ba grand mais ye na pasi ya bongo kutu papa madeka akenda ko so sali côté matarikibala to benga suki cité ma poto wana na ngambo wana alwa sali kuna poto kende ko pesa ka cour kuna ngana ye ba ka kuna biso bato pesa ka ye cour mais nini wana misila kate papa madeka akufi c'est dit que ba formule et belé sida izalaki sida asala rango pa madeka no sa nyonso oba hernie ba mbasu ba AVC pa madeka ne ko sala yango ba formule wana nyonso ayebaki yango ane ko sala sina ya ko la sekusa mutu ayebaki so tonga na komi wana ngai na mola pa madeka ma mushushu papa ne esika pa madeka pesanga confiance mamuneti nini relax papa madeka ba kaka ne mona semi bazo zwa ku ma papa kusi bazo zwa ku ngai na za boye na zo kuta papa Simon Kimbangu na zo papa Simon Kimbangu exemple to zuna mu cimetière na mona ba tebele bakina na cimetière o sa boye ngabi seka cimetière bien oui papa Simon Kimbangu et donc moi ya bo sona nzebo po ça va secret ba awati so kena nzebo bato ke bo cimetière boy so ki okena sika bateka abanzita bokoko ezana nzete moko eza bateka ngo 100 francs ngam na biango 100 francs congolais so ki na sombi ka nzete wana de papa lo tsanga so na kena cimetière na zui Gillette na mijokisi na loboko ngabo tsa na mijokisi makle senini ebimi na zui nzete wana na toute question na makle be ebima wana batu tout baza sifana mona bango tikolo ba papa papa qui a même il y en a comme maillot même il y en a comme maillot photo kende bi ko parler de la ratembe libandé zo bi mapamba te makamu photo kende
Obi 100 francs 40. 100 francs. 100 francs. Parce que ça papa mimi ngali ka secret wa. Après mission ok. Soki okei na cimetière tenzita boye, o mona mutu oya kufa libosho bakunda wana. Na cimetière wana. O mona tout le monde. O bakunda libosho wana to ya pa na yo. Soki ayepa na yo mbote tata mbote to kufa kate liweza la kate. Mbote moni mata bomba ba parce que maman erreur liweza la kate. Ah pespe mbote bona boye o luka nani ate na luka na sana posa ya mami fi. Ali ya osalini abengi mami fi. Yo yebisi mutu wana. Ah si mutu wana keza posa mami fi. Ali mami fa sanini bakebenga mami. C'est to ba mutu bakunda liboso nde yakoma lokola intendant. Konzi ya cimetière wana. Mutu akundi liboso wana cimetière wana yenda di mokonza cimetière no nyusu mutu akonza bato na nyoso. Donc ça chef ya mboka akuko mokonzi ya mboka wana. Alors mutu akoya pe boye. On se peut noko yo bando kufa on peut pas comme non il pas sur ça c'est ni après ça dossier oyo sala boye donc ça alors soit quand c'est le pour cimetière sont normal ngai papa Simon qui m'a la gisanga à l'action formule à l'action formule au soleil on se connaît papa Madeka na ngam na gisa papa Madeka bobetsa ngope papa Madeka betelo kwa ne papa Madeka apesanga confiance makasi nde nga bana ngake no papa Eric est-ce que yebi que c'est là non malin mais obi makambo yo papa Eric o eza makambo bato balukaka ba grand nyonso balukaka ba formule par rapport que ba dossier makambo minene tout ça mambo au parleur le so ya mokili papa donc hôtel ça que formule wana pena donc ba pesa ba tata ba mama bato balukaka ngai na yebi ngana so bato bele baye na ba bureau na papa mokende tozo luka ba formule obi formule nezo beta boyebe nga bino ko tonda bureau ko tonda papa ki tozo ngina no siko na papa Madeka bobandi ko sola to di ko swana ye wana punition na ye to na yebi se ko papa nkushute ko kene pe pa ya pa mwanantie mite ko kende pe kunati papa ibisinga ko kende te mais siko papa te kina pasi so ake kuna ndesika zo mwa kuanga so apekete pasi. Vous comprenez? Ndesikoyo papa Madeka tangu akei papa nkusu tanga zo kota na porta ya beti libaku azoki kozoka wana porta wana ekoma grave nde papa Madeka pote grave mbasu nde papa Madeka abengi ngai mwana yaka nde ngala sunzela senini na ke papa Madeka na ekuta papa Madeka mama na porta jeté solo ko sipotete mais yemo mutu abiki sabatu azoko ko apokate na simiro papa de na tali boye pota tata di pota singa pa Madeka senga yi bolimbisi nazoko sate pa Madeka singa yi papa limbisi pa dobi anga papa abi papa limbisa ngai na yoka kite oyo papa singa kimaro baki pekise kinga na kenda kitama na ke kwela kuna tala dingi na komili likolo nde pa Madeka bisinga na kuumila shute nazozonga nazokena ngai azokufa bona biso mbali na kati ndako akangi porte ya salon to kangi to na kati so mbali famille su libanda amindanga mo to kota na chambre ngana kota na chambre pa Madeka tala kota na chambre pa Madeka na passe na ya pota a sali force mo na simbi ya telemi nde abisinga na fukama na fukami nde papa Madeka abieki ngai tata senga sele wasala ki tata azui biloko papa kiamba tikela ye abimisi biloko oya secret oyo papa kiamba tikela ye oyo pesa ke pouvoir maramonyoso apesinga papa kiako ya solo papa kakiobi combien de grands basil biloko na ngai abisinga boye kende pelisa moto tsanzungu likolo ya moto kende pelisa moto tsanzungu likolo ya moto olamba batu balia wana parole ya papa Madeka ngani na kata chambre kende pelisa moto tsanzungu likolo ya moto lamba batu balia papa Eric oui tanto sali bongo sikonde obi papa Madeka bien que yazaki ne héros dans l'ombre a simba a soutenir ba grand ba kanyo soso ya baza ko beta yango siko biloko wana ya secret apesi ata bangote mapesi yo apesa ngai apesa na kata shamba bieka ngai pe bisinga soko bimi awawa ko traîner ti kende mbala moko dena kenda bongo
komona pa madeka bona mona cercueil tokuta souté na o mona ya cercueil na chapeau basalela ka ebo nde yo mona na dimaka pa to kabona ne teka bien kinga pesika pinga kende komona na lisusu côté masu awate dina kenda ka bongo komona super madeka boto mona souté mona na cercueil awumela kitakufa awumela kiteta emwe ko kete papa deka pote makasi bakata ke lokolo aïe 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 nde taka papa mukolo bongo na pasi wana lokolo bakati susi wana papa madeka ayeko kufa tayeko kufa nde mais batu nyonso oyo asunga na mokili ya bikisa et consort pona nini bamona na te obiki mokili za mutema za mabe papa obiki les gens balingaka style ba pasteur donc style ba pasteur là batu ba reconsidérer yo mais moto sala bino ndinga basunga ete boye bazobikisa bino basunga baye ko sunga papa madeka na cercueil na ka kanda ne be nini oh kasi ton papa madeka kufini ba bimiti lingomba ya papa nkusu ye batu minene ba ye ba lati bilama ba lati ye e kotiweza ya ba papi wana ba lataka wana ngala zo bo na kati ya cercueil na zo ba grand nyonso babima ngala siliki na kati ya papa madeka na siliki mwana ya papa madeka papa Oscar asiliki biso mbale que papa zaki azo souffrir bato minene nyonso papa nzeza ba papa kimfuta basiliki ba papa nsona ba ki secrétaire ya papa madeka mais tant musu bango ba yeba kité ba grand wana ba yeba kité que grand maître azana mutu tia zo bela to de mutnanga na mutnanga ta beti moi un mois monanité fona lokana ne papa zo monana te ba monana te même côté papa madeka ba tala yete ti mais kaka on est mon asemi apparemment parce que nazo yoko on apprend que papa mukaka mon asemi anda kotinda moi chaque mois ouais chaque mois papa mon asemi anda kotinda papa mon asemi tande kotinda ndando tinda ti ngai papa la biso mon asemi ayibinga bien papa nkusu ayibinga bien ngana kenda ko pesa message papa nkusu informé na ke formé papa di melinga na ke pesa papa nkusu message est-ce que tu ba formule wana ya oseko sa moto est-ce que papa madeka tika kiango papa kiaku webi baramoyo papa kimbangu mtu ezo chauffeur ngai na ba charge papa zo kopesa kaka mambo za mnene mais tozo ngasoko mamuke tozo kene mwanini par là et mimi ce qui n'a pas comprendre de résurrection au sait que ça mon ana au sait que mon ana c'est que wana temps côté déjà na papa madeka aussi formé ou bien avant na c'est que si mon wana ya kufaka wana na ba Congo na kikonka na kicentre c'est que na 2010 na bilanga boy na bana ko futila pana bango nazo futila na oti bilanga na luka famille wana bazali na luka bango to kusala bango siko tango na oti bilanga na ye ambulance de ye mutalila ngete nene ya kitsa kufia héritier nde papa sipiki mbangu abimelinga ayebisi ngai mwana kufite kende ko sambela nde ngai nazwa mwana wana na sengi ye epai ya papa na komene campasi papa na ye nazwi mwana na koti na kati ya ndako ya bango moko na kangi ndako donc c'est que bon la libu mwana efungwa un pigeon bimi pigeon mo ya noir donc pigeon bima kei mwana na lamuki mwana lamuka bongo nde to na fo la porte boy na bena mwana bo moyi boy nde dine nyingana kana na ninyo yo chaîne oza ki centre o RTX baya bazo image ngasko na kimisko kobanga somo wana ngana zo kima baya pa filmer ngai kaya mtala kusimuta kufa ndesiko ngana seni na kimi na ngai wana ba permettre que non to le canon no wana kutiko mbala ngali boso mambo za ko ya mais te on azu molimo ya nzambe nde bakimbangisa balinga kati noko nanga benga ninga na kati ndako abino abiso za molimo te siko yozo so ba mpevi siko ta zo ba mpevi wana ngai na bibo papa simo kimbangu nga peve oyo utipana siko na boya ngo ndenge nini nde na bi na zo sumo limote te onoka benga ninga na keswa ndaku ya kufutela nde na bi na kota stu église te pena sa l'église mbangisa na no l'église mbangisa makasi na na kota église moko te nde na vendre na sala un mois na ndi ko sala masumu mabe na nko po peve salini et ya guerre shooter era no shooter et sala un mois kitaraté il se rappelle tamboleli et tamboliko et tam pesa bien te peve vendre te
c'est là où ça là-bas. Ngala mliko sala ngama sala mabe. Donc il oko bondi la ko sabo donc ça blongo donc ya bien te mutu ko sala te. Mais no sala nango pour na mpe vone ki ekima. Ndena beta un mois. Ndena pour na silika parce que ba passer qui mbangi c'est papa qui foi. A passer qui mbangi qui konka. Bon da ko semble na ndaku na ngbe. Ba betra ba formule ba bloquer. Prier pour PV wana ekita shoot parce que non faut mon enkamba et pas passer qui anga pour PV o ekita shooter. Les PV ya mabe. Ngape des PV ngeye laka na ibitna shoka be buna ko mindenge mususu na comprendre rapeti. Tono eloko de na mona ngo tono tika ngo ndenge ni. Nde ba sambeli ba pasteur qui mangiste ba ima mlaloba. Tono na sambeli ba kei. Nde na sima TV na ngai. Tobo ba kei ne ko mona nini oyo. Ngembo ya munene njoka muntu nda bongwa ni ngembo pamba passer ba yeki wana na kangi ngembo wana na keneti na gis kimbangisi na besi ba passer ko sambila bozo eloko na boutique na ndako ba jwe boye ba hotela na boye mayele sili bango na zunzela na zongi nde na sala un mois na kilasu molimo te eloko tiloko te nde sikoyo na butu na lali pongi papa mukendi nazo kosa yote nazo kosa pe batu na mukilité na pona zwa neti nini nzo zwa nini ba formule o nyoso atayo mo lokal suni tango siko na lali nazo ta ndoto ta boye na moni nazo beta babili ngona ndoto na beta babili so na ni gaso sera papa kita papa nazo benga bino papa na bino azo benga yo na tsebongo boye na kidi boye nekuta papa Simon Kimbangu pali puto ngona nazorota ndoto papa Simon Kimbangu na papa moko ya mulai papa mo asimbi kan kombo na ye wamba di wamba mfumu wamba bakoba lamba afumu wamba sikwa kangi kanda makasi aleki papa Simon na mulai papa Simon azosuka luketo papa Simon ba bisingai atulinga question na pesa papa Simon mbote na pesa papa na mbote aboyi atelo liboyi wana ndolo tandoto papa kimba bisinga boye na batu na nzambe okotosa nani ngabi na kotosa nzambe abi soki okotosa nzambe salela makambo oyo nzamba apesi yo soki okotosa batu salela makambo oyo batu bapesi yo mena tongo soki olamuki tanga na Jean chapitre 3 verset 27 wana papa Simon Kimbangu tanga Jean chapitre 3 verset 27 makambo ko tanga na mukanda wana yango makambo eyeli yo o nzamba apesi yo sikoyo obeso ko tando tuko shuti na ntoto boye so na sala katana na lali so tana shuti na ntoto boye na sala libanda 3h du matin na tendi au soir porte déjà binla libanda wana na comprendre ti nde na fuka mika na butu na papa Simon Kimbangu limbi sangai na kotosa nzambe na kosela o nzamba lingi allez na butu na molimo senini ekitelinga na kiteli mpe vraiment ko bikisa batu ya maladi na kikonka bayebi na kisantu de comme sou ya makasi ko leka nde na ke ko kote l'église moko ya molimo ko l'église ko ne mamangi nde kuna na bandi ko sala musala ya nzambe voilà to comme na suka oyo chité na ni ko sala musala ya nzambe ko na église ya mamangi ti nde papa Simon mabisinga non po na no sala commerce na kina mbongo na oteka ba Thomas tanga personne na mbongo mona mukeme na sala kona na 6000 ba 5 millions ba 1 million zeke loko te paranga na sima mbongo na sala commerce ba yebi na kikonka na suma pe lupango ya na kikonka na kisanto kala mbongo na ba Thomas suma lupango 1 hectare c'est ma monnaie efungola que même commerce na zoki ba mbongo na zo na commerce na ngai sikoyo donc si on a soumis biloko ndako koti pe ndako ndako kitoko mama nanga kota ndako na to simba mbongo kisti biloko jongo wapi ngapite na saka ba jardin nanga commerce na sala ka na soumis biloko oyo nde papa Simon Kimbangu abimelinga ayibisinga boye ko sengisa bomengo na yo na bomengo na yo ti likambu oyo ezala na ba Kongo te mais likambu ezana Kinshasa mission ezana Kinshasa ngabi papa ngala Kinshasa na sala ka nanga musala mo bote ana teka mo biloko nanga na évoluer na tu ne coupe moi bien sur na chaîne qui ne vanda wat abina ngai biloko tu oyo somi na kata ndako na o na lupango na yo sombi kaba yango na kaba lupango pa kama na den salo nga na kaba lupango mama nanga ayebi ba biso biloko nyoso kaba biloko si ozala ngo kaba nga siku na hotel biloko de kitoko makasi na kaba biloko na ngabi na moni lipasi boy abi kaba nyonso kende na Kinshasa mais na Kinshasa oko souffrir
wana papa Simon Kimbangu oko souffrir oko mona boy ah papa ngai na liaka na ba tomate na teki biloko na ba jardin na vivre na yango siko na ki chasse na vivre so va pas bien à souffrir na souffrir ngai papa no sa ndenge ni absinga boy papa Simon Kimbangu na soko sati abi na nga boy muki batu ya mukili mobimba ngam na sala bango na kopesa yo bango otambusa bango kende na Kishasa okomona passe mais na kotindela yo bana ya bilembo bana na ngai bakobanda kolesa yo baolasa yo bafuta ndako yo nokolala mais to sangai kende na Kishasa sala makambo oyo yo na tindi yo soki okete makambo oyo apesanga chapitre la Bible Jonas chapitre 3 verset 2 Jonas 1 na 2 abi tanga mamuzaki mwana soki okete mamune ko yela yo yonge bagisaka ngai donc on a bangi bongo nde na 4 mois ya 2012 na kabibi loko wana nyonso. Voilà, merci beaucoup Tokomina Suka et à partir de to continuer to kangi esika wana to continuer bande konangai na esika ya ozui mission wana. Alors merci na ba papa basola na biso papa Enzo, merci na yo, merci ebele lisusu na maman Bibi chez nous, hein, grand monde maman Sembe, merci na la baronne Petroninga to pesi bambote ebele toujours, hein, donc yemoko yebi. Alors merci mingi na maman na biso Tanganyika azali côté la biso depuis quelque part à Watepesi Bambote Belé maman Fololo. Alors merci na papa Kiaku nabite Bambote ezali toté tozo kota na nini mususu otozo beta sikoyo carte okende ko sambela awa libange utili kole kitelio tozo kota awa tozo zonga lisusu na nengo tikaki vi na yo oyo ko parcours ya marambo nyoso tozo continuer. Vérité, c'est vérité. Mambo belé, tu bête mambo cimetière, tu bête mambo nini, voilà, ne commence à la brancher scotché. Vous s'abonnez massivement. Merci de vous en la télévision. Merci l'ingénieur Elohim. Merci Nadipro Aaron Bazaki. On a promoté la biso bien. Chaque jour 14h05. Bozalarawana et puis rediffusion à 22h juste et puis le lendemain on a 6h30 Bozalarawana pour Rolanda Bisso 17h. Merci tout là la raté pour nous rejoindre appel Nabino on a bisbino bye bye bo s'abonner massivement na YouTube Bissi Rolanda Mobimba calmement s'abonner et t'écouter nos prochains numéros avec le même plaisir. Merci Nao Papa Eric. Merci beaucoup. Bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.